Azokende sans protection. Sans protection de tini. Beta biloko. Sans préservatif quoi. Poso poso. Voilà, c'est ça. Et puis lobby conséquence c'est que moi si a commis na zemi. Il faut assumer les conséquences parce que quand tu partais on est kokende bongo. Ozaki sans protection, c'est ça. Mais ce qui est ça que les lots par rapport ngai selon ngai mibali bazo se protéger tout de suite car pour na kobota parce que maladie pesé belé. Je crois que babilo koana il peut diminuer moi mingi ba to monaka ke kokende kobota libanda en dehors ya foyer na yo po mais ma rappel kaka ba trouble ndakise na bana na ngai na koboko la bango doto zala esika moko et non na kotika mwana wana pa mama na ye lobi ekoma muke muke abenga mobali nanga mbongo ya miliki mbongo ya quoi ya pampers mbongo ya boy donc ko sala ke relation na bango ezala susu force tension eza selon indication ceux qui okuti nde banango si bakola wana to na ka mususu wana eza sur le plan eli conjugalité soit yo okuta déjà mobali ya bota ki avant bana ici bakoli wana eza un peu difficile pona o pesa bana wana éducation na yo oyo donc oyo za nango aye mama oyo ayebi kofana na bana mama malamu tala evandeli na ye mwasi ya motema pembe maboko pembe la reine Dinga mama oyo ayebi kosolola balobi to s'abonner biso nyonso na kati ya chaîne na biso soki orate etali yo o na yokaki te o na monaki te tala ye wana mama kitoko evandeli malamu la reine. Bonjour Banapoto, Ban Mokili Momabo, s'abonner toujours na Kata la Reine Dinga TV, chaîne invité, c'est chaîne actualité. S'abonner, commenter, partager, aimer, liker, s'abonner toujours. Bokota. C'est Francis Moté, Chano Mobala Mbinga 3m45, l'homme de bête. Biloko kelenga biloko soko betara biloko te o kelenga biloko nengeni ni toujours na Kata la Reine Dinga TV chaîne invité c'est chaîne actualité tikana vanisa mama la Reine Dinga moulin vencedora moi ça makasa longa bitumba ba 2000 personnes 3000 personnes mama la Reine Dinga longa bango di bakisela ki suna la japonaise lenga mokili bima suka pembe okumbaka bakoko tikana vanisa Movier François Foutila mokonzi bambe ku fondation Foutila da Silva Moutalekio Azate, le nombre one de Movier François Foutila Mokonza Mambeku Fondation Foutila da Silva na peso bambo tu peso zali tikana van lisa l'impérateur Azaka Moko na kombo Antonio de Bunde sur l'impérateur na peso bambo tu peso zali tikana van lisa boss adosenga maître sengi kinga san toujours motomoko bien bikaba leader Floridor et Sadiko amour sincère maman na chance souka na chance tikana van lisa mama katokunga la beauté de Atlanta na peso ba moto peso zali Atlanta mamutaleko na kitoko azate mama katokunga la beauté de Atlanta tikana vanisa beaucoup de respect na maman Marie kitoko beaucoup de respect na maman Marie kitoko si je n'abiso mon kolelo émission beta bloqué bandi bokota si je n'abiso mon kolelo zali par rapport que pourquoi basi ya mabala bazwaka bana oyo mibali babotaka libanda te menazanga moko te nazana mama Harmonie la tigresse moi soit pesaka posa ya kotala ye vous a toujours branché tout côté déjà invité na biso na kati émission bête bloqué lenge bloqué po vous a déjà babiki na ba feuille makambu maman na biso Harmonie la tigresse de la presse moi soit pesaka posa ya kotala ndenga koloba na kati émission na biso bête bloqué lenge biloko vous a toujours branché po émission bandi bokota bo mataba voli pona nini ba mama ya mabala baboya kozwa bana o mobala botaka libanda ngana koloba na ngate mama Harmonie nde mutako baboza toujours branché. Merci beaucoup Montréal est de joko ici maman na biso Harmonie mais avant na pesa bonjour na tourner bonne santé tikana vanisa igak emotre madi yolal mombele 4 femmes mo tali mo sokumi sinzambe quelle beauté quelle taille quelle fraîcheur donc na pesa ba moto place ozali awa déjà to côté ici maman na biso Harmonie la tigresse de la presse et moi so pesa ka posa kota là déjà na rappelé déjà bato bota la biso au côté déjà ka siko si je na biso mon kolele zali par rapport que non pourquoi ba maman et ma bala ba boya bana oyo ba papa ba bota ka libanda ngam na répondre dans côté bon mataba volume na bandi déjà na bonjour maman Harmonie la tigresse moi so pesa ka posa. Bonjour papa Francis Mobali Mbinga 3m45 3m45 bête bloqué lenga biloko. OK merci bonio naza bien bonne santé santé malamu mais yebisa biso ça va to banda pourquoi ka kopona kombo ya moi so pesa ka posa
na ebité avant to kotono na sujet na biso pourquoi ponaka comme moi so apesa raposa pour ba poser ces belé ngiro banini posa ngeza na façon non nini pour bato ba otala biso ba comprendre non pour ba question zo ya ra moi tel mais OK, premièrement moi c'est apesa raposa et ça d'abord posa par rapport ya musala na osala. OK. Et ça par rapport ya ndenge nasala ka be émission nanga quoi. Donc napesa raposa bino bozotala biso donc boza na posa ya kotala nga kwa boza na posa ya koyamba kotala émission nanga donc eza na ndenge ya mabete eza na ndenge ya posa non ça eza na ndenge yo zokanisela te na ndenge batu pe bakoki kokanisela te donc c'est ça donc je donne l'envie ya kotala nga l'envie de regarder mon émission c'est ça ebengaka pesa posa. Merci beaucoup, si je n'ai pas lelo. Pourquoi Basia Mabala, Baboya Rojoa Bana Oyo, Mobala Boti Libanda? Majorité Bazabong. Ça, bateau Bazoar na bango, mais majorité, moi ça Roboya. A Roboya, eko simbate, ndenge nini, eko simbate, mwana wana, ndenge zabongo, mwana wana kokoma mbanda nangai, mwana wana kokoma boye, mwana wana bandoko memela ba rapport, et pas ya moi si mbanda que non alia ki bien te, na tondi bien te. Est-ce que, pourquoi Baboya Ranan? Bon, premièrement, à mon avis, nga ce qui le lot supposons parce que je suis femme. Oui. Si est arrivé que mon bali nangai en grossé quelque part, voilà. En dehors il y a les conjugal nabiso. Donc pour moi, la première chose que nakosa là, premièrement non c'est papa tous moi pour moi. Oui, non, c'est tous parce que ceux qui dans moi ils le quoi nazo concevoir donc battre la foyer nanga quoi. Donc moi na koya na kosangise na bana na ngai na koboko la bango donc tozala esika moko et non na koyi kotika moi na wana pa mama na ye lobi ekoma muke abenga mobali nanga mbongo ya miliki mbongo ya quoi ya pampers mbongo ya boy donc ko sala ke relation na bango ezala susu force donc ezo susu makasi ekola jalouse maman la tigre na ndenge na ngai donc na ko conserver eloko wana je vais pas beaucoup parler je vais gérer ça parce que balobi moi si amayela bomba ka foyer na ye moi si amayele alobaka mingi te donc je vais voir comment conserver ça na royeba ndenge ya ko bomba mobali nanga ko pese conseil pe ezo ngai se répéter la deuxième fois. Donc ce qui est ça et c'est répété c'est que ngamone mutalingi se répéter. Donc ngamone mutalingi se répéter parce que ce qui n'a tiki accès wana la fille wana libanda a sa responsabilité ya mwana to boité. Na koyeko kata affection mwana na été aller maternelle mais normalement en bref ce qui mwana commis à certain âge moi ça que si déjà affection elle maternelle ya maman na ye je peux récupérer l'enfant et l'enfant est nandaku baza la même éducation na banonga na zobota nandaku na baba ndekone o baza nandaku batebele balobi ke non ceux qui moi si aju mwana wana suka bana wana ba komaka bana moi ba problème so bakoli et surtout ceux qui azaki mwana moi si babi bana wana ba komaka ba problème na ba problème. Bon attention eza selon éducation ceux qui okuti nde bana ngo si bakola wana tozui na ka mususu wana eza sur le plan ya li conjugalité soit yo okuta déjà mobali ya bota ki avant bana si bakoli wana eza un peu difficile pona o pesa bana wana éducation na yo oyo donc oyo za nango quoi donc mais ceux qui eza que mobali ya boti libanda donc si jeune abiso c'est quoi c'est ça non aboti libanda yo ki ozui mwana wana. D'ailleurs moi na soda za muke ayeba na eloko te soko zi mwana na atana ba âge ba inane o pesa mwana na éducation na yo et puis mwana na ko respecter yo so mwana na respecter yo te c'est que yonde mamoza motema mabe donc c'est que yonde zo kabola donc yonde mutoko sangisa bango babi moi si naza maîtresse andako moi si asimba kandako donc yonde mutoko zwa éducation na yo osangisi bana wana oyebisi bango ke ngande maman papa paye wana donc éduquer bana wana selon conviction na yo donc c'est ça oyebisi bango ngande maman bosko maman openda bota ye oyebisa mwana wana ni bon to mona pe ba foyer mususu moi na yebi histoire moko mobali aboti na ye libanda
Et après un moment, comme la fille, elle a besoin de ça la vie, à tiki mwana, maman a récupéré, a beaucoup de mwana et tout. Jour maman a beaucoup là ya koufaki, la fille elle savait que c'était sa maman. Dans la zone et la cercueil, sa maman est morte. Mais après par après, bah dit non, c'était pas ta maman, ta maman est yo. Mais après on dit non, moi je sais que on a koufi c'est ma maman. Non, c'est pas ta maman et tout, mais aux hommes que maman a zaki déjà na base. Tu vois, a zaki déjà na base, oh ça li que moi na wana a zalaka kati maman kotisa mabela ba non, oh azana cercueil c'était ma maman. Mais l'autre c'était pas sa maman, mais sa vraie maman ils en est l'autre. C'est pas oh azana cercueil. Donc il y a une question nous allons répondre yo et ça selon mutu. Mais là selon mutu. Oui. Si ko sok to continue moi détail mu qui par rapport ngo soulever qui ndeto soulever point na biso ya robot libanda et loko nini siko esala ka no mobali abota libanda ezani yebsa na biso selon raisonnement na yo maman na biso harmonie la tigresse lo ni poussara mobali abota libanda eza faute ya mobali to eza faute ya mwasi. Bon, et là ça là que mobali abota libanda ça dépend hein? Je ne sais pas mais ça dépend pour les autres hommes la plupart à foyer donc ils ont moins passé les autres ont maîtrisé ma balade par rapport époque dernière papa la biso na maman la biso basala 30 ans 40 ans 50 ans 55 ans de mariage mais la génération actuelle ils ont moins passé parce qu'il y a beaucoup de choses comme développées. Mibali balingi mingi libanda. Mibali balingi azala na basi mibale misatu. Et puis tant azokende basi wana libanda azokende sans protection. Sans protection de tini. Beta biloko. Sans préservatif quoi. Poso. Voilà c'est ça. Et puis lobby conséquence c'est que moi si a commis na zemi. Il faut assumer les conséquences parce que quand tu partais, on est kokende bongo. Aux acquis sans protection, c'est ça. Mais ce qui est ça que les lots par rapport ngai selon ngai mibali, bazo se protéger tout suite car pour na kobo tâter parce que maladie pesé belé. Je crois que babilo koana et que diminuer moins mingi ke tout le monde a quartier kokende kobota libanda en dehors il y a foyer na yopo mais m'a rappelé kaka trouble. Moi j'ai donné mon opinion mais je peux supporter mais il y a d'autres femmes à supporter en côté. Donc biso harmonie est-ce que bana oyo babota mi libanda on est-ce bazape na droit que ceux qui ndeti mobali ya kufi tu exemple atika ki 5 mapango bazape na droit na kati wana to bazana na droit pour l'état na biso azo reconnaître bango mais basi ya mabale belé au mona kaka non le kola kombo ezate c'est que bango ba ozwana bango le tout mon même maintenant ba mission mususu akufi mais moi si na ya bimi maestro akangi ba biloko nyusu mais toko tanga kombo te po et ça la bien. OK, juridiquement parlant, c'est normal oui, bazabana a droit à quelque chose, na héritage à papa na bango. Mais avant c'était un peu compliqué, mais si ko l'état na biso akoma ko nzima bango quoi, c'est ça ce qui mobile la bota ki libanda. Yoko kosala ba minene non je vais pas donner mais l'état congolais l'état yebingai ça ce qui surtout na makambo wana maître Doudou Azali donc c'est normal baza na droit ya biloko papa na bango même pas à 100% mais ba kozwa moi quelque chose parce que eza papa na bango c'est ça donc siko na bato babake non libala ya mwana sokaza na kati esila raté koto bat bakomelenga mo mi besinga Francis Moteshando betano biloko tuna no maman na biso harmonie question oyo pourquoi kaka bat babake non libala ya mwasi ya mobali na mwasi tout le monde na kati do libala au monde na kati esila raté mais pourquoi bat baloba bongo OK baloba bongo par rapport à bon tout zongi si funa na loba qui par rapport à il y a au boti libanda et puis tu continues à aller au talaramwa nango OK na kota là chaque fois sa maman oui azo benga yo soit mbonga miliki mbonga pamper c'est ça bon na kokende wana pe erozo mona ye motema pe eza musuni quoi oko ya suna même erreur donc yango wana ngai na conseiller ba maman
en tant que femme, et puis le jeune fille, au côté de Nakawana, mobile Naboti Libanda, moi je préfère que aux moi voilà, au garder Nanda non, ce qui est que Tiki Libanda, ils ont quoi au Tiki mobile Nayo à la portée. Donc, Tiki est vraiment Kende. Pour moi, c'est ça. Conseil nous copie ça pour na bande ko basi au basala bon pour moi na on a pu tantôt un jour a eu ko bimande ti Moïse moko pe ya libota na bino. Moi na batazana ya problème te papa mutaluka ki yango ngai mwana aibi lorote donc moi na ko subir ba conséquences ya ba parenté donc on mona lelo je crois que le bela qui on peut une émission na ngai donc ba conséquences ya ba divorce à lelo moi j'aime pas na lingara divorce te pour ezabi sauter ba parents mutu to sibiraka ba conséquences so lingara divorce te mais basi mususu tantôt ba ko condamner tantôt mbala nyoko la kaye mbala beta kaye mbala saki mambele azo senga divorce mais yo lingara divorce te pourquoi quand on s'est marié pour la vie. Tant que on dit que c'est pour le meilleur et pour le pire. Le pire, c'est très difficile. Oui, c'est le pire, ils ont pas si mais donc aux autres ont déjà engagement que moi je vais me marier. Donc faut assurer non papa. Baba la koba la libala les grand place né doxy on a de doxy mkumso go sabaje. Donc là c'est autrement mais pour danga vraiment quand on s'est marié donc ceux qui n'est tinga lelo na lobi non Francis invitation en Francis faut y aller libala na ngai donc c'est que na koki voilà tant que na koki na ngai te Francis na okende na ngate so na koki te Francis na okende te na vendre na ngai jusqu'à ce que na mona ke na kokinde sikoyo après na ko s'engager na relation moko po babala apeka muto yo lingi ko so na lingi na ngai yo te na obalo te bon za ba musu babala pe pona mbongo atalika intérêt mbala na za mbongo ebele donc tikana ba na ngai me bolingo ezate après tozo mona ngo peso lelo tozo bala pe mingo mona na balika po mobala na mbongo oza plus inférieur ba zelongi mabe me na bali na ngai kaka yo ndimika na bala po na mbongo mais otala na kati wana affection ezate yeba ke mpepe moko ya mukeso eye eningisi bino carrément boza na besoin divorce mais ce ezaki na bali vraiment que c'est o baloba que c'est l'homme de ma vie na bali vraiment pour ezayi donc ils allaient moi parce que quelque chose même pépé ko ya nango mais je peux supporter parce que na linga kae déjà quelque chose problème en ko ya mais quand je sais que j'aime mon homme non il y a façon nini ya ko maîtriser likambo wana mais soki bolingo zate wana ndé ko marake noto ke ka l'état si ça likambo ngana vanda na kwa nga ko vanda na kwa la plupart pesa ke ta balaika po na mbongo donc mona balaika na bike 5 ans moko boyende to mona mabala poto kwa ya contrat tango bali mutu na kacho mo muke mama na biso harmonie tango bali mobali po na mbongo tango mbongo esila c'est que tout la mouchese azokimi na yo mona ba mariage ya ba contrat après 5 ans na komoye belada na moni 5 ans na ngai komi pembe na lukele da problème comme ça donc bon biso biloko et surtout surtout ça qui communauté de biens na ju par na ngai na ke na va na kwa na nga na komo lukasu ngolo mususu na sa su libala mususu po komi na ngo cop lelo donc c'est ça cop ndenge ni mama na biso harmonie beta biloko et comme cop par rapport au monde actuel et puis par rapport à tous mon amour qui les autres qui na vitesse Android quoi m'a besoin changer du jour au lendemain. Bon ça dépend bon père son âme ma mère place Azali à sa kufa na non ngai aza vraiment la makambo la te balela ngambongo na bien exemple kasi la bi ngai so maman la balela ngambongo non tout le monde a battu tout ba bala ba 5 ba mariage ba 6 mariage donc papa ngali la pena mona mbongo tout ah non famille nga na eza bongo te tout d'abord toza famille moko chrétienne tout ça melaka tu es vraiment nzambe donc ils na ndeko moko te to yaya moko te à ko permettre nga na sa ba bêtise mo boy na bebisa kombo ya famille na ngai donc bato basala bon conseil ne copie ça c'est leur vie pour na nga na ça bango faut laisser il faut laisser c'est pas bien donc trouver quelqu'un au Monique au Nemoté mais tout quoi ninge pasteur nanga que j'aime beaucoup Moïse Mbiye et on le pas Moïse Mbiye non je ne prie pas là-bas mais
nalinga kende mingi. Donc basi balinga ke mingi e pasteur Moïse Mbiye. Pasteur Moïse Mbiye basi balinga ko mingi vraiment na pese mbote pasa zali. Donc dans le bas maké ye. Donc so mo ke ye na yo. Ah ndoki. So mo ke ye na yo te. Donc bali kaka. Ye to mona ka pe mamoko Eliane bamona kati pe ye mbamoko nte mo ezaka significatif. Pour la minga yo bomba nga makasi. Donc c'est ça donc yo donc dans sens que au moins vraiment que yo ndé na kokia. Ce ko banga mangwe salema quoi. Na voilà. Merci beaucoup maman na biso Harmonie la tigresse et moi je suis appelé Sarah Posa nous éviter mot de la fin na yo na baton so batali biso ba mbote na yo pour ça la bien na kati émission beteblo kelenga biloko. OK, merci Francis Mobala Mbinga. Na pesi mbote mingi d'abord premièrement la famille Nangai, la famille Diasotuka, Baya Nanganyoso, Annie, Rose, Vicky, Nelly, na pesimbote na Clève Miala, Régis Miala, na pesimbote na Banananga, wana bazanga raté, Talaka Likabanzambe, Noëlla Bosako, Bonheur Bosako, Précieux Bosako. Donc bisous, bisika Bozali et puis wana ikoko zanga vraiment te na pesimbote na Benito Sakaf 13e rélimité aux en besoin mutuka au somba et tout Benito azawana OK comme maître Benito ça va quelque soit pas nango aux en ya nini azana pour votre service c'est ça. Merci beaucoup maman Nabiso Harmonie wanto yambakie abeti biloko par rapport à sujet Nabiso ya mukolo lelo bo s'abonner toujours na kata la Rendinga TV chaîne vitesse chaîne actualité tikana vanisa maman la Rendinga moulin vencedor amosa makasa longa bitumba ba 2000 personnes 3000 personnes maman la Rendinga longa bango di bakisela ke susuna la japonaise elenga mokili bimasu ki ya pembe okumbaka bakoko tikana vanisa igaka emotemadi yolani mombele 4 fois maman tali moso komisi nzambe. Quelle beauté, quelle fraîcheur, tikana vanisa Mauvier, François Fouti la mokonzaba mbeku Fondation Fouti la da Silva le nombre one mutaleki azate tikana vanisa na bwaki misu mpani na moni l'impérateur zakaka moko na kombo Antonio de Bundes l'impérateur et la mani la tikana vanisa diebula lokumu bana mombele Japon toujours Japon on a pc bambo de pesa zali tikana vanisa boss adosenga maître sengi kinga san toujours montomoko bien bikabakaba mutazasoka kabelinga mona kena westera vito mbongo za mukena kozwa mbongo na kati afina komemona kati saki di adosenga maître sengi kinga san toujours montomoko bien bikabakaba tikana vanisa leader floridaire Sadiko amour sincère doto na yoki nzembo wana mais so ba mission le bazo manzembo sans bêtise boza bien gouvernement photo local leader Floridor Sadiko amour sincère zo bête partout dans le monde na pese ba moto pesa la li to kuta une émission mususu toujours na kata la Rendinga TV chaîne à vérité c'est chaîne actualité merci beaucoup aye mama oyo ayebi kofana na bana mama malamu tala evandeli na ye mwasi ya motema pembe maboko pembe la Rendinga mama ayebi kosolola balobi to s'abonner biso nyonso na kati ya chaîne na biso soki orate etali yo o na yokaki te o na monaki te tala ye wana mama kitoko evandeli malamu la reine